mais okende osunga bandeko mais bandeko yango ozokende kosunga oyo bazozongisila yo ezosala pasi mama nto mpona nini kaka na mboka na biso okomona moto atindi kar na ye mais moteur ebeti bokotala moteur botala grande dusu pourquoi ana poto ba makambo te ko ba moteur ebetaka pourquoi quand Afrique oui beti zotala bone que oui dusu ndenge sami boye on dirait ba beti kama pona munduki bomoni yango mpe limona miso boye na moi tala dusu na moteur allez expliquer sikoyo ke kindoki ezalaka te non mais omoni bamakambo oyo eza pasi ya soki oviva yango te okoloba kaka mais vivre yango oyoka ndenge esalaka pasi nga vraimen mpona nga nanga nayebisa papa oyo azala na biloko na ye mpona nini akozwa biloko na ye amoneli pasi en plus de ça ake avec amour elobi yango papa madama à moins ke ayiba biloko wana te ou azokoma na nzela mabe te ozomona mais soki ozodi yango kaka na motoki ya mosala na ye ndenge alobi epuis avec amour oyo ye aza nango po ani oko epesa bato na biloko wana mama mariel alobi yango mpe lisusu asalala asa yebi famille wana ndenge bazali asala na baoyo ye amoni ke ekekende malamu soki mpe mwaye te aluka bato mosusu asambela nzambe oyo tosambelaka azalaka na likolo aza na biso partout amonaka makambo tosalaka akoyede ye akosalisa bafere na koyoza teke babiloko na ye atika yango kaka ndenge wana sikoyo so biloko wana azoki yango par crédit so imagine asombeli bato babiloko ebele ndenge wana mbongo yango ye azalaki nango combien 4 quart à minene ça coûte combien déjà etiango na mai te bandeko nanga fo boyeba bafere to ntango ozomona moto akasomba 4 quart ya minene eza jete kotiango na mai kodedwane yango déjà moko kaka ya pamba bongo 4 na bavoiture na basuki libi 4 x 4 na babiloko misusu non sisi ntango mosusu azwaki na mbongo na mosala na bambongo bacrédit allez qui va lui aider ya kofutaka babiloko wana nyonso tu yango ya bato bakoma kobelaka ba AVC awa na poto awa donc akaka motu bebulu soit azolobaloba pamba tout ça parce que aza na idée à aider famille mais tala famille oyo bazozongisila ye enfin yango na poto yango toya on dirait tomikangisa singa ntaba kaka na kingo notre côté so balobi tovanda na biso mpe nde bamindele bazalaka olobi non nous on est des bantous il faut to vivre mais bato yango siko tant to vivre to penser pour eux pour les aider bamili balonga nde bomoi na yo ozomona mama toyebi ke bamisusu bariska balinga bakufa mpenza likolo kaka bamakambo oyo amelaki kar apesi mpona bateka ntango bateki ekomi mbongo na ye mpo bazongisila ye bamili balia ye soki nzambe te po nini makambo ngo esalamaka na afrique yango bazoloba mpe peuple congolais tobundela mboka comme ça mboka na biso soki biso nyonso tu toza na mai courant classe kitoko moto nyonso azozwa salaire na banti bakindoki wana ekezala nango suu te bapoto mpe ndenge eza boye kala kindoki mpe ezalaki ya grave bamaison ante eyali ezalaki mais mpo lelo ntango bango nde bakomi boye bautaki mpe kaka lokola biso mais bato oyo mosusu bazozwa bafilme ya bakindoki wana tozopase mpe kaka par là nzambe na biso kaka tosambelaka un jour kongo mpe ebonga kaka ekoma kaka lokola poto awa mais oyo bazozwa na bazopase nano bamabe na bango bazokepesa mitu na bango basala bafere bazoyoka mpe mpasi mpo mboka mpe apoto oyo po ekoma lelo boye bakindoki mpe ezalaka pasi mpe ezalaka moni mboka ntango pasi eleki moto azolinga ya koyede bozozongisile toujours mabe mais bapapa wana kar na bango mpo na ngai bagardango mpo na bango baluka moto mosusu bapesa bafere na bango epuis bakutana mabondeli nzambe basunga mpo bamindele basalaka bamakambo na bango bakotana bango na bamabondeli so ya grave so ya ndeni te pasi kaka telema eleki na mboka yango eza mpasi mama to nazongisina maloba natikila bandeko mosusu mpe babakisa we ya bango merci mingi à tout à l'heure.
Kitoko trop mama Nana vraiment na intervention s'il kopé sa biso pe na komona na lisusu lelo ezali esengo mingi to mona na kalamo mikolo leke belé pe na intervention pe si biso na moni vraiment qui on dirait aussi au vivant vraiment moi d'expérience et ndengwana vraiment kitoko mingi selon intervention na on a conseil au pe si biso vraiment to landio na bokebi nyonso kitoko trop mama na biso za na biso toujours wana to kene na lombango pa ya papa. Tokomi epa ya papa na biso Odon Pambo. Papa Odon Pambo oyebi tobeta masolo ya chinoise oyebi kaka. Oyo sikoyo ekwe isusa munene. Conseil ni tokopesa na papa oyo. Mituka apesa pa bandeko wana oya bandoki po na asi olandi lisolo très bien. Apesa ki oya bango bakado amemaki apesi ndinga lingaka sepelisa na famille ayebaki baza bien basambelaka mais ba surprise pe minena kutikuna sikoyo asala nini mituka wana oyo ba grand car kendeki nango pona vi na bango apesa bango ou bien apesa bango te pe na ndenge yo komanyola selon yo malobe pesa mi mboka yo papa. Ok, bonsoir maman Anto, vraiment c'est pas na thème na pesi bande connaître na conférence mbote misusu baza ko batama na omona te donc so na tangi na otanga misusu na otanga te donc bande connaître e boto maman to lisolo na yo ki angona na ndia na bokebi mingi na ko ba intervention ya bande ko misusu nde baleki na uti ko landa maman pe maman Nana silisi mais na o baboy maman to moi je pense que eloko etali kindoki ezali existaka Zomona existaka pour na croyance nanga par rapport ya loko nga na ndimi mais oya croya kana kindoki te je pense que esengeli ozalaka na bonzambe pour na okoba na bonzambe pour arriver ote moni baba kamsusu na loba ngo mama Anto ebeta magande mama Nana na bolembu ebeta melayo na bolembu soki nanu ekomeli yote mukoli ko komelela yo po kende ko témoigner na côté mususu ke eloko boye zalaka mais c'est facile pour na koyeba kikindo ke zalaka donc so bi malamu eza mabe pe ezali soki ba esprit mabe ezali esprit ya bonzambe pe ezalaka donc mututa ko douter ke o kindoke ya lakate kindoke za nini eli mayele o mutazui ya mabe na ndenge ndito baka batu ya ba yaba nani net ndito mbon pona pesa exemple moi za la facile banganga bana mayele nini ba opera nango bambasu o bimela wapi so zo ndi badake mbasu ya laka c'est que mutu akoko mutema mabe c'est que mutu azo akoza pena kindoki ko sape mutema mabe mingi ebotaka kindoki mena ko vandela mingi na batu oyo balobite kindoki ya laka te ba wana ezali selon bango omoni mena ko conseiller bango mingi soko zo ndima eloko wana te c'est que na nzela nozo kene na nokutani nango te mais ça va toujours ozala bien na mokili nzamba ko batela yo ou bien nzamba zo salo grâce et tout mais ya koloba ke eloko wana ya laka te vraiment bon na kokota duti te na bango mais pas nanga na mona yango ya marque na marque et na mona pe ba masa mususu tozali ke tokanga lupangu basila na eloko wana. Alors na kota na lisona biso lokola bande ko ba ebele na ba maman to omoni pomme o ezana ngo simple ma papa na biso maman alo boyo kanga tozo ko papa Odon tozo yo kayo donc ba papa na biso ba oti ko loba très bien elo nga na osengeza boy première mutu na okondana na makambo nyonso za pasteur. Je pense que c'est pas le temps que ndeko zonga eza tango te ndeko ifala zonga na poto pour ko senga batu conseil. Je pense que ceux qui ndeko kenda ki pa ya pasteur c'est qui aza chrétien ou azon limela Yesu. Pasteur lokola kokaki au délivrer biloko wana te etekama jusqu'à présent biloko ya quelque part ba par kango boy na boy. Tu même pas problème, c'est que pasteur encadre ki ndeko très bien te. Pona selonga parce que ceux qui pasteur ba ke amoni nzamba la kisi yango il faut si c'est loko nzamba la kisi yango parce que totini ndeko oyo tolobi na ino pesa obe ko pesa te mais na kati ya ndeko soka za na père ayebi ka moni makambo po moni yana différence entre ko beta li solo amutu na ko mona likambo oyo salami
Je pense que bato mususu tango avia type kai ko yaki na kin maman to biso to la pembeni wana parce que nga je me souviens encore na utaka yolo nazo kende ville tango na leki yango na voiture na komi na hôpital à Kabinda na okilo mesali voiture moi ko zonga na sens et sens unique nzela wana ko zonga to matakota faza na zui voiture na ngana parquer yango na nini na hôpital ya nini ya Kabinda wana je pense na ndi ko zonga makolo et ko mona eloko esalamaki ko mona ndenge batu bakufaki na nde bakatanaki esalinga somo na kozonga na ndaku na koki même Goliath metango obetela bato baki na ndaku lisolo bango bazolia na bango misuni mais yo ke mona pena misuni ya misuni pena dans sadike na ngombe na mutu différence eza ata mukeke na misuni ya kati metango yo betela lisolo bango ba somo te mais yo nde mutu siko lia ngombe oyo mona ki nde oyo somo nde mo pe sola papa na biso to kobetele lisolo to kopese concept to mona somo na ngote mais yende nga za wana nga na yebika na somo ya famille wana po so ina somo ya famille wana tena makambo amona ki nde nga bakena kopesa ba planter ba bien nga na kopesa binote. Oui merci papa hôpital on a trawana ouais merci donc soki au moins ye amona ki yango te soki amona ki yango te alaki na kobanga te andaki aya kosenga dilemme pe mamanto angaka loba ke na kopesa te pourquoi iko senga dilemme pona ngande obeti solo azana kobanga ko bandi ko boye denga na pesa kaka ubi na pesa te mais mamanto ngana dilemme leo no obesete ko pesa te ngana ko bisete ke pesa na dilemme leo pe ngana na tendance ko pesa muntu te conseil mais na ko conseiller soka pesi na ko conseiller pe soka pesi te na qu'est-ce que soki apesi aye bango ke ata pesi ndoki alie ya tongo azui voiture wana akoteka yango akolia mbongo ekosila mais azo vouloir voiture te azo lingande yende akokoma lokola cheval na bango comme akoti père ekokoma pesaka mukola kozanga tanto bo moi na yende mutu ekosomba na place wana na keisi ko na côté mususu soki apesi te soki pa apesi te a préparer guerre apesa te za biloko na ye côté ya kopesa te ayebake bakosepela te eza ndenge moko soki apesi na soki apesi te mais comme conseil nalobi teke na bina sala on a bi comme conseil na kolinga au moins ayebake nani o ngana ko ndima lokwa ngana ndima na Yesu andima Yesu eza te ko batama na sima pasteur assemblée na bosolo lokola yebi dake famille eza pourri na mayele ya butu na mayele mabe akima na Yesu acha makoloni mibale na Yesu nde na kobanga nzambe wana nzambe ana kozala protecteur na ye wana conseil onga na ko pesi mamanto pona ko ba neteke pesa soki apesi ke lobi yali basenge so eloko mso eleki ba voiture wana azonga kupa na yo mamanto bobanga na pesa makambo ezosila te so pona bi ko pesa te po mo ke komeli awabake bino ba na pesa te pote eloko na zona mokili na ko pesa na garder na eloko mso metala malayo komeli ka popni ba na pesa te nga na pesi utilité ya ou bien inconvénient avantage ya ko pesa to ya ko pesa te mais netikali ye moko a décider. Mais pour terminer dans le beloko moko papa nanga ndoki a mutulo wayo ya mayele ka oya zui ako salo mabe mais na nyos tu oyo ngana ko koloba na yo soko za conscient que otambola bien que zali motoki nzamba pesi yo oyebe loko moko te je pense que ozali mutu ozu réponse ndeni ko salela mais komona oyo moni et nous ko ondimi déjà que ba œuvre na bango et salaka mais pasteur oyo ateyaki yo bien o akambaki yo moi je pense que meka susu ko solola ye tout na question oyo pasteur yo pesinga conseil na pesa biloko mais o pesinga te oyo ko arriver après biloko wana soki kufeli bango be balimbo nga biloko wana ndako koma sous na situation nini parce que tant qu'un pasteur n'a droit ko juger te ana droit ya ko lobate ke papa biloko eza ya yo zwaka biloko na yo pesa na famille po makambo ane sila non il faut ane papa ndima liboso na nzambe abikisaka pe nzamba protégeaka
so bandimi oui OK za na foi yo yeba ko to sanzambe pe zwa makono mibale chango na bonzambe nde à partir wana komba na yo ekozala nzamba ko bundela yo mais soki pasteur comme ko lakisanga déjà faiblesse ngana banga ndoki nazo biloko nyoso onga na sali na maboko nanga na pasi nanga musala pe sili sala nanga suka ba pe singai ali na zuli susu yo pasteur o lakisi ngai ozwa nazo na pesa bango seke na bi bien seke na o GGT na lo ba bien seke totanga toyebi ba mère ba ba nini soki lakisi na bi seke na zongi pa mama Marielle na kolobake quelque part pasteur oyo aza loshi parce que kuna elobama ke loko mususu mama Marielle l'intervention na soto zongi na yango bokomona makamba lobaki c'est que pasteur oyo akokipe na lobi bien akokipe kozala pasteur te mais azali muto oyo aza na kati tanto ya masolo ou pas et boto mama anto na zongi simaloba et boto papa na biso Odon Pambu kuna na mboka ya London tolandi yo vraiment na bokebi nyonso na intervention aussi ko pesa biso kitoko mingi kitoko trop vraiment to ke na lombango papa na biso zabwana to yoka pe intervention ya papa na biso so yoka biso papa kuna na mboka États-Unis malobe pesa mi mboka yo. Merci de connaître vos amis pour la biso no popa elamu merci mama Antoko na lisolo kitoko aussi ko pesa biso lisolo otango ibandaki presque ngai nazaki en ligne et puis na bengaki pe ndeko nanga moko baza na Belgique auti ko yakala mingi te autaki na Congo wana na yebisaki akota alanda yango parce que ba makambo na koloba awa po ezala te ke yazo loba nini yazo kanisa nini donc fuba temo bazala bandeko bele pe baza kolanda biso siko ngam na sone bango na bibo yoka mpe ba makambo oyo na kobimisa po mokili ezala témoin donc eloko moko na ko répondre boye papa Odon Pambu que tika to yeba ete eloko na esika na yango mutu nyonso asali mabe wana tika ezala juger en fonction ya kombo ya mabe asali otieli mutu poison tika obengama ete obomi mutu na poison osali okufeli na accident ya mutuka tika mokili eyeba ete accident ya mutuka soit par négligence soit par accident esali eyebana distraction ekindoki je regrette oyo balingi na kumba émission oyo ngai moko en dehors mama Anto na kokumba yango pona prouver na monde que la sorcellerie n'existe pas na modèle oyo biso ba congolais to koti na buzoberi ya makasi na sina sali ba émission bele na YouTube oyo alingi lobby vendredi na sujet ya sorcellerie na komema yango comme ça mutu nyo sakota na ye awa nazana taya kokota na kwa sorcellerie te sinon que pasteur oyo aza sévèrement condamnable pasteur bato ba introduire buzoberi na Congo oyo Congo nyonso ekomi ya oke ko réussite sorcellerie osali bo sorcellerie biloko ba conteneur oyo papa oyo kuti yaza na chance asalango une fois biso msupete osalango 7 fois que ye biloko boza koloba oyo bamituka ya minene banini balupango banini ngana bengisi bato bakota ba msupe na koyebisa bakota siko baya na bango lobake bakambo lobishwa kini al solo te alokuta j'ai fait ça et j'ai ça et désordre et boti tous ces pasteurs là mutu liboso a éliminé na Congo na pemena les affaires un pasteur mutu liboso a éliminé na pemena ba conseil spirituel na Congo un pasteur donc bref un pasteur n'est pas la bonne personne na Congo ya ko consulter quand il y a un échec quelque part depuis na kota na Allemagne na Hambourg bandeko bazako la nanga ba yebi nazana ba petit bazana na France na Belgique na États-Unis awa na Washington bat ba yebi ngai munda banda ba biloko ba conteneur awa na Washington mais ce qui tozako échoué il faut to analyser en to souligner très bien et eza d'abord pour Matadi ezali pour ya plein de voleurs ngai papa na un administrateur de Matadi ba capitaine ba commandant ba bateau wana oza koyoka pesanga kombo ya bateau existe na temps ya CMZ na koyeba ce qui est le capitaine qui est les officiers là so qui cousin na za na katite alonga Joachim Zabwana kosi ti directeur ya CMZ Emanyanga azana nazane awa na Washington bana tozana bango awa to sala ba biloko ba conteneur soit disant que soki ekomi na Matadi biso inta biloko ekobima l'enlèvement de conteneurs, on a tous échoué. J'ai des amis nigériens, basala kabiloko na tina data lelo bazana ba crédit bazana ba problème ya somo na ba kamatani ba conteneur ko tina biloko na Afrique. Afrique ezali préparé ata moke kutute pona un africain ayamba biloko. Bolobi te changer batu ko sala suba ta famille. On a fait ça dans la famille, on a échoué. Tia batu libanda, to tia ba master, on a échoué.
tia ba parcelle au moment où je vous parle propre parcelle na ngai na rigini naza ko lité na retirer buka lupango na bombi ça qui chez un passé alinga kate kango ça ne fait même pas 3 semaines passées oh tout ça ko loba ko te longola ba famille tia ba talibanda pire encore longola ba talibanda tia ba église oya ngai naza te naza membre moi je suis le missionnaire de l'église qui sente papa Maroketo azana ligne na yebsi akota po azala témoin que ce qui a vu Skype et radio le solo akota aya ko témoigner. Au moment où je vous parle, ba matériel nyonso église otindi bafre passer à longoli bafre na kati oufer aje ko somba ba chinoto a lokoti na baba aje ko tia ye aje ko tana permis pour avec intention ye pe bana ko sala fait moi quelque chose na oya a ko tourner nango asala ba musique na aya allocation tout ça. Donc oya azakolo ba makamaki ndoki na Congo Mutuana tika peut-être lobby aya na émission na prouver na démontrer que personne ne peut vous dire que un passé aya ko kosa bino que mutuka oye ke ndaka na bandundu biloko eza physique ça ne peut pas être spirituel même si c'est spirituel mutuka oye ko za omniprésente akoki ko za omnipotente ka za déplacer au même moment. Conclusion na maman Anto tika na yebi sabino nyonso boza ko la na ligne était tangu tokendaka na Afrique tozala wana mais soki tozali wana te. Moi, Joachim Zambouana, pour 25 ans, avant na Poto, 22 ans, aux États-Unis, je vous confirme que l'Union, ça continue et loko au pasteur à Sungelanga, à Zulanga Swenango. Ce qui va 10, ce qui moko a réussi, moko na aya pour la formule à Saleli. J'ai utilisé tous les canaux, na minute, on a za koloba propre, nda kuna limbi sanga batu baza na ligne ba yebi, eza wapi na Kinshasa, j'ai 2 parcelles. Batu baza kuna ba uti ko Zulanga ba locataire, ça ne fait même pas mois au décembre. Clinique, ba panti, biloko bateki ba locataire baza ko futa babo ngana lia kambo ngote ba locataire on a pris décision na bimisa bango ba mususu o c'était un commandant ya PPRD mususu aza colonel soki nini na zoko wa ko bimisa bango te na propre parcelle ngai et ma famille est tentée de se moquer de moi pour dire o lobaki ko traverser na biso bata famille te o kena batalibanda tia échoué o yiwa pasteur ba nani yango ba bateke sur le temps kuna ce sont des pasteurs. Donc Congo esili oya azana poto azako yoka ngai ko risquer osa otina tatonga na ya pamba ke pasteur a ko manager yango ne faut pas le faire. Il n'y a pas un pasteur bando kipe bazana bangote o bazo mutu kwa ngoi baya ko sala sango na butu ba course bona boy ça c'est archi faux. Mentalité ya batu moyibi ekomi na Congo o ezali ya somo ça n'a jamais existé. Congo karaté tina Nigeria, j'ai des amis nigériens na milinto na zokoloba on a échoué na babiloka ba computer to tindi kuna ba ordinateur nyonso ni $1 moko to zuite Afrique ezana yango préparer kutu atamukete mama ntobo limbi sangai na banza na zuita mingi na zonse mino antenne. Eboto papa na biso Joachim tolandio vraiment na bokebi nyonso vraiment na intervention na yo kitoko mingi tolandio toke na lombango epa ya papa na biso mbala nko miso zo yo ka biso papa malobe pesa mi omboka yo matondo na opesa nga maloba na kanti bozo landanga 565 papa. Ok, pona ngai o na ngai na loba nyonso esili na koloba mame na kozanga kobeta setete na likambo. Eloko liboso na olobeza boye kozanga koyeba eza liwa po liwa ya ndambo ezalaka te na mona te muta kufi ndambo. Likambo ya kindoki tout d'abord kombo ya kindoki to yeba yango eza nini. Soki bayeba loba sorcellerie na lingala eza likundu. Kindoki eze loko musoso likundu nde yango wana ki sorcellerie. Alors epa na biso so babi kindoki pona nga kindoki existaka te ndenge mbuta zambwa na alobi mais kindoki eza na sens musoso eza na sens oyo tozolaka yango te. Papa na biso wana ti ndenge azali ye moko akoki kosilisa makambo na ye soki biloko wana eza ye ayebi pe ndenge azolaki biloko na ye bolimbisi ayebi pe nini asalaki po azwa biloko na ye bolimbisi muke na koloba boye soki azwaki biloko na ye na voie normale tata na ngai wana soki atelemi asololi na nzambe ye moko nzambe aza injuste te nzambe aza juste akozwa solution parce que soki moto oyo aza na likundu azali kosala ye bongo moto wana amelaka mai moto wana anyataka mabele ya nzambe moto wana pembaka mopepe ya nzambe nakanisi makambo na ye ekotambola malamu kindoki
totika kindoki ça n'existe pas kindoki eze loko mususu kombo wana basaliri yango na koloba ndoki soko lobi nanga mitema likundu bazali po motema likundu akoki koboma yo motema likundu akoki kosala no oyo alingi kasi kindoki te mpona koumisa maloba te nazongisi bandeko mosusu baloba matondo. Eboto papa na biso mbala pona intervention kitoko sili kopesa biso tolandi yo na bokebi nyonso tokende na lombango epa papa na biso Sibu papa soko zali wana maloba epesemi epai na yo. Oui mama nayebi te sozolanda nga te kitoko trop papa. Voilà bon na remercie mingi bon nalandi sikoyo na comprendre mozindo ya émission nazo remercier nanu d'abord ba dernier intervenant papa Jakim na o papa Mbala o ba otikoloba na mama Moussa Lubaki. Bon likambo ezali il faut na d'abord yo au vivre ce qu'on vivre en haut nde koyeba keno profondeur ya likambo ezandengene biso ngai personnellement na koloba teke biso mais ngai personnellement na koloba nete cas concret o ya ngai moko na kende Kinshasa nazongaka mais il faut koyeba nanu bandeko mosusu bazokende nanu pour la première fois. Alors l'air yo que la première fois au bongisi babiloko tout mais eza erreur munene puisque oyebi nanu terrain te première fois que dans nos prospection au moins c'est ce qu'il faut faire mais yo longo kambala moko okay na bamituka na babiloko ebele na babilamba na kati ya famille wana okozoma loyenge ebele puis na bavi biso moko pe tozaka na ba part ya responsabilité mususu. Alors l'air yo kozonga oyo koselaka bandoki mais ngai nakendeki mingi mais nazoloba sikoyo oyo neti ya ngai puisque likambo ya ndeko na biso wana eza nazoloyoka mpenza ezolata nde ngai eza mobimba mpenza ndenge oyo ya ngai na vivre na longwe nake Kinshasa napesi namoni keno bandeko na ngai mibali c'est-à-dire grand frère lek état de santé na bango mabe banda mpe nga na ya poto ba 10 ans mutu moko azokipe bango azali te namoni mawatro natuni bango nga bime sikoyo eloko nini bakosala mpona bino te po biso ndenge tozali awa so tindika bamituka tokoki komenage tozwi bamisala tosa naye kozonga nzambe mpe alalaka te asungaka bana na ye naye kosomba omwe 3 jeep Nissan long chassis nga alobi bon nakomi na Kinshasa nalakisi bango mituka basepeli wana te bango moko moto natindi nango na matari nga mpe mbongo yango oyo bokendeka na baboma vote douanier bongo boya kozonga bakedo boma bayeba badouanier der bakomi nazwi nano 200 grand frère na petit frère kendena na bandako na bino ndenge bokendeki voyage merci après lobi boya ler bayeba zongi nalobi na bango nga lobi bo mituka oyo 3 jeep eko bando sala kaka na Matadi Kinshasa olie ndenge tomoni kono bavoiture bakendenge bazongaka yo nano bosala nano na mi ndenge bato tu bazelaka milongo mpo bakende alors bango bakoki presse siko bazoka bato misatu mie bala babani nzela ngaa mpe na telefone na vani bokomi wapi ono tomoni bato baza ebele me tomoni tokobanda ozwa bato su nzela nzela bon bref nzela bakomi ti Matadi bamoni bato mosusu akozwa nzela te ka wana nga to bon nzela wana tolingi yango su te bo banda totravaille na Kinshasa bameki na Kinshasa ale mutuka moko ezoverse $60 neti ba 180 nga lobi bon ça va nasalaka une semaine na tikeli bongo gérance grand frère yo leki azaki pe chauffeur leki yo kopousa jeep moko toluki chauffeur mosusu jeep mosusu chauffeur mosusu grand frère gérant alors soki basilisi grand frère azwi compte nafungoli compte na komboka ya grand frère batia compte na yo bon ngai longo naza pensionnaire ya bamoto nazaki na moto oyo nakendeki na otambola na ngai bon grand frère moto yango oyo bayokolisa yo mpona badéplacement na yo te yesini na longo nzela na yo nazongi poto nasali ne fiske 3 mois mama lero yo ozongi sikoyo mpona ya kotala keno kuna ndenge nini
mais mituka nano ntango ozotala boye maya ya miso ebandi otanga yo. Petit frère asali nini atiki nzela ya Kinshasa amobilize bamituka nyonso bakomi kokende sikoyo na bandondo na mbakana. Petit frère azokoma la Kingasani azozo jeep talaka ba jeep chassis ya ba Nissan bazwi nzete bakotisi kote ya fenêtre bazwi nzete bakotisi kote ya sima bakangi esali neti mwa chassis moko likolo bazozwa sikoyo bamakasa kwanga batondisi angulu likolo bamasango biloko ebelebele, c'est-à-dire dans 3 mois babis banini ba jeep nyonso méconnaissable. Tokoma sikoyo na gestion. Grand frère lokola nga nazalaki omoni ntango tozonga na ye moto ya ba jazz banini so nazotambola na te t-shirt na nga na se na fongoli chemise. Grand frère na ngai nga aza na libandi nakataka suki. Grand frère na nga akomi na libandi azoraze suki ye moto azalaki na suki akomi pembe lokola ngai atie tioko akomi pembe, c'est-à-dire nazalaki na 3 GSM ye pa akomi na 3 kuna babado benga ewera sonda na banganda wana petit frère azoya converser ye pe akamati azosala vivre na ye. Bref tango sikoyo na ye petite sœur lokwa ye azangi na cercle ya makambo wana te aya yebisinga biyaya mais bosali compte na bandeko no ngabi leso nasola na bango natuni grand frère na compte combien okozala omwe na ba 8000 na bozali na 8000 bien bokozala alobi no mpo nasali bacalcule te bon nayebisi leki nga alobi bon bokende na ye nanu botala soki ndenge ndeki azongi alobi o amoni soki 8000 na ndambo. Petite sœur alobi no associé ngai tokende na bango misato leur petite sœur oyo afundaki bango akomi na compte ndeko moko te il y avait que $50 o ngai moko nafungolaki nango compte wana en son nom. Bon mokusa sikoyo nalobi ke na retape babiso banini bajipe wana nazwa sikoyo bule mosusu na elimine bango obie bato mosusu tokomi sikoyo po toana lopango moko ya monene kaka na kati ya lopango na biso wana bajipe misato ezosala te tokei epai ya badeboselere mpo keno basude bibende alors balongoli nanu babibende mosusu batiki na lopango mpo basude to basude ale baye korekipere yango tozongisa mama oyo ngai namonaki namonana nango te alongo na komi journée mobimba place bato bazosala misala ya bajipe na nga wana. Alors basilisi bajipe natindi sikoyo bapeti otoaki na bango bokende na lopango bozwa bibende wana boya baya kozongisa bakomi na lopango o bamoni bibende te bibende ke wapi o bateki nani ateki bibende mama oyo abotinga ye moto ateki babibende wana, c'est-à-dire moins de geste de déplacer wana bato oyo babetaka balekaka o biloko ya koteka ezali te bibende ezalaki wana mere mpe atali alobi ala pa bozwa bopesanga poto nalongwe kaka place oyo babande kobongisa wana lobi nafuti tike nazongi poto nasali mikolo nakutani na mama te na nini te. Alors kaka baya na nga wana yana nga naleki nango wana batika na bamituka nasali 1 mois lere naye kozonga sikoyo ya mibale nalobi ke no mituka oyo etambola lisusu te evanda. Alors lere navandisi bandi kopesanga todi ndenge bazoloba na ndeko na biso wana ono bozwa bamituka oyo otikela bango lokola deja basi babebisi non okopesa mutu eloko omemeli ye mais oya yoyo yaki nango na tina yakeno osala mosala eke mutu akoki te koaccomplir jamais nakopesa ye nalobi ke non koyo biloko ezali boye eresiri te ngai nakanisaki bozala mayele bon bosali ndenge bosali mbongo bale te esili na préféraki keno na récupérer n'infisque un petit rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Na ebisika bato bandanga lobi boluka mutu qui a au moins $500, $1000, 1500 aya kozala di pour. Mais je te dis que non, c'est une histoire vraie. Na teka babis nyonso misato wana 1000 baji pona 3000. Na 3000 wana na 3000 wana et servir nga pena ele côté babande ko dalisa mituka parking bazana nyongo. Et loko boy bazana bazaki pièce boy bazana na futa ça dit na poche na ko monet na 1000 ou bien à 1500. Alors na mukuse pour dire que non ozwa et loko na yo ke na bit moko boye
okende olobaka no opesa pasteur alobi ke no kamata pesa na famille wana puisque biloko non 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 jamais et puis conseiller pasteur akopesa conseil nene pasteur saza moto kala kwa biso alors komi pesa na bato wana o pasteur alobi non 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 yo moko nde juger tala ndenge nini ozosala alors bref c'est pour dire que non erreur eza na biso moko toline na zopesa ke no bato musu bazali oza na confiance na ndeko na yo oza na confiance na camarade na yo oza na confiance na songolo mutu pokabwana na ye pendant 20 ans pendant 19 ans mutu wana aza déjà na mentalité mususu puisque biso pe toye na poto tosala mikolo ebele tokomi pe na bavision mususu alors conseil ezali kaka soko olingi oresir na Kinshasa et partout ailleurs osali biloko na yo puisque l'idée est venue de toi-même kende vandela idée na yo ti na suka pour réussir. Mais faire confiance dans Mutususu, on a la qualité. Maman, j'espère que on a des gens et boto papa nanga sibu vraiment masolo beteli biso tolandio na bokebi nyonso et sexy biso et puis si biso pe na mawa mais wana ezali réalité oyo vivre ezali différent ya ko vivre na ya ko yoka na masolo mais tolandi oyo vivre ozo betango na pasi nyonso na mawa nyonso parce que eza histoire vraie oyo vivre entre temps ndengo lobi boye papa nanga osungi ebele na biso nyonso tozolanda tozali awa tozali na nzela ya Skype bandeko na biso boso koma vraiment bo kitoko trop mais ekozala malamu mingi soki to aider bandeko oyo bazolanda biso na liboso bapese na bango ekozala kitoko mingi parce que bango vraiment bazana biso na nzela ya Skype te moye bamona oyo biso tozokoma ezali te mais papa nanga vraiment te likambo oyo yebisi biso ezali pasi na mawa en même temps ezali kolamusa biso oyo towumela bambula na bambula nanu tokenda te et soki tolingi tokende kosala bafaire ezali malamu mingi tobeta mwa tour et puis si biso leçon na oyo pesi yangwana ezala toujours kitoko une expérience oyo vivre oyo kokabulongo na baninga ndenge ndeko azosenga conseil alandi mais eza pasi na mawa tozalaka na sentiment ya bandeko na biso totika et surtout so okekuta bango na bapasi wana ozomona motema wana mais tala histoire oya vrai au vivre eza mawa na pasi olingolongola bato yango na pasi et soko okebi te bapikoli oyo loboko soko po okebi te yo mobimba na yo mpe odindi na libulu donc ezali vraiment phénomène moko drôle mpona ocomprendre yango mais papa tolandi yo na bokebi nyonso na masolo beti mpe papa na biso na mama oyo bapesi dilemme bayoki bazali kolanda tokena papa na biso mandamawa bongo tokozonga papa odon pambo papa mandamawa vraiment na yebi ke nano lemu teke na yo te mais lingi vraiment na masolo lelo zanga te kitoko mingi papa nanga topesi yo maloba papa ya solo mama nga vraiment muteke ikomi déjà pio mais le solo tellement isiweza kitoko mingi intervention ya batebele bele bazama yele mingi vraiment ezosala biso to kama solo oyo mais nde lisolo tozo basé vraiment na ndeko na biso oyo aye kosenga lisungi parce que ndenge na lobaki toujours que non makambu oyo eza na ba formule ebele ezaka na formule ya yete ye peut-être azomuna ya ye grave moment muso akobima beti histoire muso so moko koleka ya ye donc cela veut dire que lisungi na oyo tokopesa je crois que presque pe ngangi na loba nyonso kulutu na biso zambwa na utu koloba yango donc papa mbala nkomo pa lobi yango mwa mukepe oto pamba lobi mais ye le kwa zo kwa na kintoki na ye ça non peka normal to accepter idéologie na ye mais muta na biso wana ye ngana zo ko insister boye na ko pese ndaki saka moko ngata na kini kuna mona na keso na ngenge so mantaba to kumto so mantaba pona ke beta ntaba ngana sala nga barbecue na ngai na mona ba domicile na kinena bango so merci mantaba ka ba kolon ntaba zo benga na impossible te oh na tini pourquoi oh non batmo baza kiso ba simi ntaba loket ba loket tabo mona komi dimi oh c'est quoi ça encore? On a besoin de tabac. Je ne sais pas si tu as juste un bassin de tabac. Tu as combien? Ah, mais il était bassin de tabac. Abindo so bosi miongo ba.
nature domestique makambo na bino patron soko simi taba alingi te soko abi soko simi peut-être soto to sombite taba ko mamukie oh alors c'était ça la réalité moko oyo bango na kini bazo vivre yango mais ngai pona ngasa minga dikengla taba tena carte gazé alors ezaka ba diverse o na ngena website mais tata na biso ndenge bakuli pande kwa zo pesa ye conseil awa ngazo ko insister loko moka mukie oyo mama mukutu ya mwasi atoloba awa keno azaki na mbongo ngwa ndenge nini oyo asombaki biloko puku de belé yango moni kena ko insister parce que soki azaki loko ko yibate toto na mikiliti ngana penda kisamoka mwasi na azane na pale awa na wana kena nukimite na kuti ndeko moka ye awa o to sala ba faire ngabi lokolo yo zaka pena kena mutu moka malamu elonga kitoko ngai bon promettre na osa momi na ngato defambo na banque to kende na epa ya mère mo ndinga dia wa tata o perdre de temps qui na balala trop ba ni mané mère abi to defa ko menga bi no soko bi sata 50,000 na banque et o sala bi mère abi 50,000 gabi de ko bote bela bi non dans le commerce on commence pas comme ça abi banana mukie comme ça oyeba ce qui est boti be botité heureusement mère aki sage ngaza ki bulukutu mais mère aki sage to que après abimisi kutu ato def la banque mais abimisi 3,000 na poche na ye 3,000 euros abino 3,000 ngo banana na 3,000 comme ça oyeba po muto na za master na yo azaka na sasa ayaka ngala bisa ba na 3,000 ngai bona bandeni na sombi 4 voitures ya Mazda 600 323 na 625 623 na sombi 4 ya ina ba 500 ba na ba pine na tina 4 na ba monteur bala msu na tina 4 che la tindeli master wana ye muta kende pas laki awa pa na ngala laki akena ngome na moya lelo to bebana bonso na bisaka 50,000 oya mpanya wa mundela bat na suka boni tu vois donc ça ba réalité moko donc biso batu oyo nanu bazwi chance na ko kende te bakwe na kokoso oyo te ndeko na biso wana soki ba biloko na inga zo ko telem na mpola bikino asala nini donc asa déjà na ba élément oyo ba déjà c'est la PCA yes o biloko na yibaki yango te po eza somo tro ya kataso na ba biloko ya ba roketo ya kendaki na yango to tangi motoki yo aye non yo c'est que no a méditer absi beta ba calcul na a beti papa a méditer ndenge ndeko na psa uso que no nzambe za ramoko oyo ko sola na yeki no ngaza ko bima 6h du matin na neige naza ko bima 6h du matin mbule zo koya nazo ki kwa kayuna nga na luka balar alors na ngita ngozonga ba bona ngetekama ba bona ngotekama. Je crois que idée mais ça qui to koto to robeta masole belé mais na regarder yango tenga na ko lia muteke na nzo damino ka musika vraiment e boto maman to merci mingo pesingata botika malamu et boto biso peto ozongisa merci vraiment na contribution na yo papa na biso mandama wa pona kopesa likanisi na yo kopesa pe conseil vraiment to sepeli mingi vraiment ba bon appétit papa mandama wa kuna esika ozwami kitoko tro to kena lombongo pa ya papa Odon Pambu so ozali koyokanga malobe pesa mi omboka yo. Merci maman to je pense que bandeko tout balobi kitoko mais ngana lingi na mekako ko rectifier moi ba makamu susu. Moi je pense que na vie oyo to ya na ngona poto je pense que montant oyo mutazwaki eza nango pena grave te ponanga parce que muto asalaka vraiment salaire misale keseni au moins biso ba congolais to kanisa mingi ko sala ezaka okeyo niki toilette bolimbisa mwa muke po ya misala biso to salaka oniki toilette okombi soki wapi ala polo biki non abafuta nga 1,000 euros 1,200 euros non et na ba congolais ba ya ba s'intégrer à sala ka pe place à bien à d'autres toucher pe ba mbongo à danger donc dans une année akoko simba pe plus même ba montant wana bazali ngali kamba ya mbongo wana pesa zwili yango na okota duti na yango te eza nango normal. Mais le problème est ali o ngai na landi dilemme to menga non ko vanda ba papa mi ba koti ba fortifier biso na masolo ndenge tozoloba mutu tout je pense à kwela yango faut comprendre à kwela makambu et à niveau na niveau mais le problème est ngana lingi question papa tuni na dilemme c'est ça alobi ke na sala nini na at na likambo ekomelinga surtout biso to pesi ba histoire c'est bon bien mais histoire ya mutu eko kokana jamais na oyo papa wana tsengi conseil na lingi na expliquer batu boye dans un mois mukusi alo baboye
Seul mutabi sorcellerie ezalaka te. Moi je pense qu'il y a débatté mais non linga au moins te solango ata na libanda ou bien mko papa za mwana ocha thème wana to ke ni émission ne to solango. Magicien azali sorcier. Surtout que to beti na dictionnaire o ya français to mona ke balobi ezali esprit moko o mutu akoki kozwa. Ce qui me dit que andimate la sorcellerie existe. Je ne comprends pas le niazoloba. Parce que papa Zambo naza pasteur, je pense, a te ya kasala pe ba délivrance. Si ko soka délivrer à bata, délivrer milimo nini. Si ko question ngi vandi wana. Parce que tant obi sorcellerie zala ate. Bon, tant mutazali envoûté, mulimo ekote li euti pa nan. C'est ça le problème. Donc euti pa diabulu, diabulu nga zala ate atindi mulimo pa ya mutu. Je pense que wana to koma na ba thème mususu. Na lina na encadré ngai na meka kozonga na kati ya question papa na biso atuni parce que ezali dilemme ya li mutu ana problème sérieux atuni to aider biso to kopesa ye ba voir un moyen o nini ya koki ko bimela mais soki to bike biso obeta ngo comme neti di solo ya kozwa jamais nini moko ya bien maman Anto ya ne loko moko pour penga que la sorcellerie existe. Pourquoi na binde ngwana papa oya pesi dilemme alobi papa apesi dilemme azolo bango bien amoni yango do soki yo mona yango te o kanisi ke ngai nazali pona ba sorcier na désolé papa oyo amoni yango pe azana ko banga yango po amoni na misu na ye mayele ya mabe ezalaka mayele ya butu ezalaka tango na dictionnaire mo wana ekomami elingi koloba ke ezali na misala na yango parce que batie yango pamba te papa mbala zongisaki biso abike kindoke yali mutema likundu azana raison wana par rapport ya lingala po bango batabokoko bali danger côté lingala bakozongisa liloba oyo olobi ndumba ali mwasi ndumba tazali mwana mwasi na d'accord na ye mais toujours bake nini kombo wana misala nango esalaka ezali soki et papa Zambo na zo reconnaître que Nzamba azali pe Satan azali c'est que quelque part misala ya Satan apesa ngo na batu pe ayebi yango bien ndinga zana ayebi yango très bien. Alors ngana ina zala mukusi ya loba mamanto moi je pense que na place à papa oyo na ba yango liboso soki nano ozwa problème wana te na vie okomona ngo neti za pamba mais papa o azi problème yenge sundeni ni ko papa. Donc papa papa na biso donc mutu azali koloba bande ko bozana njela Skype boko kanga micro pour na moi ke dérangement. Merci. Donc ndenge azandi na ndai koloba donc papa na biso oyo amoni biloko wana na misu na ye amoni que sorcellerie existaka mais biso to pesa ye idée ni maman to pour na ye a s'en sortir na problème oyo azanango. Et moi je pense que nazo conseiller papa oyo comme yo moni yango et na moyen moko ya kosala ou conscience na yo elobela yo soki biloko ya papa wana azwaki yango ata bona par exemple abetaki kula et bien ko bagenga soki na sala yango te bo comprendre bien pour tantôt ba interpréter pour ba mbala ebinga to amboka moko ata ebinga bien te ma ebinga quand même na lobi soki azwaki ona nzela akula et bien ko ba ke soko beti kula ozu biloko ba conteneur na yo soki ya 10 tonnes soki ya 20 tonnes ale ndoki mo afana na king asengi ngai pesa ngai yango lokola yo buta ko beta na kula alingana ziango na pesi ndoki c'est ça au bientôt lobati donc ça veut dire que ce papa oyo mbo biloko wana ina provenance mo boy ya kenda ko zona tana ndemo ya mabe na ndinga kistem na ndemo ya mama yuya lokola ndoki asengi fale excellent pandoki ale batu tout o basala ba kula wana so bakiko yiba ka to ndeko famille bango abika ina biloko zoki na pesa wala atindi loko euti place mo ya biente non pana nga ezali raison te les problèmes ezali biloko ezala ya ye azwango na côté ya yebeli yango conscience na ye moko na bato ba sa misala wana il faut esala na ndenge ni il faut yebaki na mutu moko oya protéger ka mutu contre mabe nyonso mutu wana azali ana bo moiza nzambe ngana ndimaka ke ana canal ya Yesu puissance wana esalaka ye pe aza chrétien kenda komona banganga te alors yende il faut aye basiko ke na kokimela wapi pona ba protéger ngana nyonso apesa te changer le côté
Ozo comprendre moment telo na lobelo parce que so bato babike sorcellerie ezala te bandimi ke banganga bazala ka basala makambo. Ba puissance ane utara wapi ba okoka ko expliquer yango te. Yo na bisi bon que sorcellerie existaka. Bolo bateke ngana ko sana bi na kwayaka na ngote. Mais est-ce que soko kwayaka na eloko wana te? Est-ce que niko ba ki existaka te? Loba ke soko bi na sorcellerie existaka te. Là na ndimi onde papa Zambwa na loba ki nyabi voiture wana ngamo pe ngana lo bango ke voiture jamais ko koma na bandundu tellement que ezali loko moko physique boye et ko déplacer te mais loko nini ezalaka wana to ka ba témoignage ebele bakoya ba envoûter et loko wana ba nini na tango ya moi ezozwa ba pan ba nini to ba congolais to yebi yango alors soki pa na ngai na ko sisa dilemme na ngai ya lelo par rapport ya malobo pesi maman to ya kolobake ndeko wana akimela pa nzambe pana ngai na esprit na nga na opesa biloko wana te peu importe mais na okimela pa nzambe mais il faut na yeba kotambola na bomoko po nzambe a protéger nga mais sorcellerie soki ezala te ba pasteur ebele mais begiza ngo ekanga parce que ba sala ba délivrance quand ba sala ba délivrance ba répondre biso délivrance on doit ça on a milimo nini po bimana nzoto amuto soko sala délivrance te na bible ezali soki na bible oboyango alors pour me ça te cha émission na yo et tokoya topesa na ndambo toyebi na ba verset à l'appui tokoyeba que soki la sorcellerie existe ou pas mais ba congolais nyonso ba yebi ke esi ba yokata sango pembeni pe ba mona tan ndoki mo azo confesser que oui na sala yango de soki bobo yango tokeyi na ba magiciens sont des sorciers toyebi yango maman to beta masolo awa ya papa chinois ya mama chinois akangi koko auti place tel aye bakangi na mulangi histoire wana je pense que au fond ki yango te na makambo et salama ki ko beta histoire vrai alors ceux qui vont sur côté doute je pense qu'il y a un jour ba ba kanga na mulangi ba like ça biso en total merci bot et boto papa Odon Pambu vraiment kitoko trop na intervention na yo mais papa Odon vraiment likambo yo lobby eza vrai kindo kezali bandoki pe likambo papa na biso mandama wa lobby oyo ya ntaba eza vrai tant tozo kola tozaki na bakini babiloko na bato ebele na kanisi yo bazolanda même radio na tango yo bayebi yango na wenza gambela bato batekaka basoso bantaba babiloko moko ya bongo banyama bayebi ba histoire wana bato batekaka babiloko wana mingi bazaki na misala mabe c'est vrai baye kozela bino déjà côté ya nazo bossa na kombo balabala wana ka direction ya gambela bakombo balabala ngo ekimi ngai bazo zela déjà wana bato bayaka na tongo koteka banyama na bango soki ayi akangi nyama na yo asa simbie na loketo boye pa prix o ya pesio tambula na yo muto akopeso prix wana zate na se ya prix o ya pesa ki pe akondisi nyama na yo donc li kan papa Odon lobby ndoki azali tozomona ba makambo ezebele alors likambo kuta ko chat tembeza te eza vrai ceux qui vivent on a noté oui eza yo mais ceux qui muninga lobby a vivre ki yango c'est que a vivre ki yango tolandi vraiment intervention kitoko papa na biso na mama na biso bavandi liboso apese balingi bayoka toli conseil ni to kopesa bango na likambo etali biloko wana apesa bango ou bien apesa bango te eza biloko ya motoki na ye oyo basali na mwasi na ye ya vi na bango basali à peu près 25 ans na poto po ete bakende ko planter eloko na bango na mboka RDC nde bakutani na ba makambo ya bongo yango amemi lisolo awa po ayoka conseil ni to kopesa ye vraiment bandeko balandi bolandaki bien lisolo ndenge ezali clair tokenda na lombango pa mama Mireille to pesi yo maloba. Merci mingi maman tono pesinga so maloba na yo kana bien kitoko mama nanga 565 ozo kana kitoko. Merci mingi maman to ngai penza na yo kozwa penza par ya papa Odon po makambo oyo na yoki awa na émission donc epoussé ngai penza ngai moko penza pe na témoigner oyo nga moko na mona maman to na sala bandeko na nga awa na poto balandaka pe radio lisolo na bandi oyebi pe bango na bandi okoki ata kobenga bango na kuzu otuna bango oyo nga moko na mona to tango bazoloba ke o ndoki azali te nini boye na boye eza lokuta papa
bato maman to bato mabe bazali coexister bandoki baza coexister na Congo. Maman to ngai moko na tinda minibus na Congo. Minibus wana mama ezosala papa kutu na biso moko kutu oyo kutu na tiaka kana mutu na ngai te aya epa mama na biso atomboki alobi après donc 3 jours 2 jours et le 3e jour mutu ke telema ba démarrer yango te et le côté mutu ke vani na porte ya ndako mutu ke pela moto yango moko bande ko nga bazali awa na poto bayebi yango babombeli nga likambo wana bakoki koyebisa ngai te nazwi mutuka mosusu na tindi ntango na bengi bango sikoyo esinga mama na biso abi mpona nino tindi susu mutuka tala makambo eleki awa ndenge eza boye ifo tokende kaka kuna na boma tokende oteka yango kaka sudwane mpo ekoki kokóma na Kongo te mama ntonga na viva eloko wana bandeko na biso ndenge toza bafamille na biso baza malamu te kindoki ezali oyo azolobaka ezali te peut-être nano amona yango te mais nga nazoyebi biso mama nto ezali donc eloko nga nakoloba na papa oyo asengi conseil malgré kindoki ezali mais tokoki kobanga bango te tokoki mpe kopesa bango pourtant te tokoki mpe kopesa bango pouvoir te biso fo tokombattre bango me na mabondeli kopusana nde pene ya Nzambe ntango nyonso tu kosenga loboko na Nzambe likolo na biso kosenga protection ya Nzambe toujours Nzambe aza wana mpona koyoka biso po agir po nandimi pete ke papa oyo ayibaki mbongo wana po asomba biloko wana nandimi yango te parce que kotala na 25 ans mutasali na poto soki azalaki moyibi na bandi nde akenda deja bakishasa ngo mbala na mbala mais tant nyonso oyo asali akenda kishasa te peut-être azalaki mieux formé te azalaki mal formé bato babetelele mso aso pe chance le msusu ya masolo te yango akendelaki bongo mais ndenge akei boye amoni na ndimi te ke mbala sima kosala susu ndenge wana mais papa yo yika kaka tuko na mabondeli continue kaka losambo kobanga bango te kopesa bango pe biloko na yo te oyo ngala koki kopesa comme conseil yango wana merci mingi mama to nazongisi malobomboka yo Eboto mama na biso Mireille une intervention na yo ndeko na biso azali kolanda akoyeba nini oya kozwa na kati ya ba intervention na biso o tozali kopesa na mokolo mwalelo kitoko mingi nyonso ezali kopesa biso mayele biso tokendeke na biso tokendeke te ezali kopesa biso mayele ndeko kwa ina tongo ezali biso totikali tozoya na midi epesa biso mayele vraiment kitoko mingi tokeye lisusu epa ya ndeko na biso papa na biso Zabwana soki ozana liloba pe mususu bakisa malobe pesa mi omboka yo papa